dossier Marian Toumba bakangi lelo le 27 septembre 2024 na bandaki kolandela dossier yango te sikoyo nde na bandi kolandela yango. OK, alors pourquoi akendeki ko se présenter te toza kolanda audio extrait ba vidéo ezali et plusieurs notes oyo nako aborder plusieurs points. OK, voilà. Alors akendeki ko se présenter te parce que IEP a monaki invitation na réseaux sociaux. Bakendeki kotikela ye invitation na ndako te, bakendeki kotikela ye invitation na boutique te. Bakangi ye wapi? Bakangi ye na boutique. To banda avec audio oyo. Non, mon invitation physiquement te, mais tout bazotindelanga déjà ba capture, ba tchango déjà na ba page physiquement boinga mon invitation te ba tika ni na boutique ni na ndako ni wapi. Maintenant, mon invitation dans les réseaux sociaux, c'est qu'on a peut-être ensemble dans le réseau, tout le monde est en place. C'est la partie qui me complique un peu. Hein. Voilà. Alors, à mon invitation, yango akeneko se présenter te lelo bakangiye, OK? Total ba vidéo. Après, na go aborder ba point oyo ezali na ba note na ngai. Alors, nyoso, il faut ekoma basala. OK, bon, à salisa ebele na nzoto na ye ezali parmi ba point oyo batu ba kondana kaye ndenge a glorifiaka ba makambo asala na nzoto. OK, je ne sais pas si ça fait partie actuellement azara problème récemment auti kozala na problème na Walesa, auti kozala na problème na Israël et bon bazala na ba problème na bango. OK, l'État bon et déplorer nini l'État ezali ko se renseigner. OK, na ola ça peut communiquer. Alors to bandi avec nyoso il faut ekoma basala na lobite ke bakangi pona ba propos oyo. C'est juste pour la ola ki ça comment bon asala la promotion ya ba makambo asala na ba donc ba hôpital. OK, ba publicité ya bisika akene kosalisa. Donc c'est un peu ça. Ma chérie, mon frère, nyonso yanga fokuma basala. Mon na sisi osalisa mino. Na ki osalisa o ba benga lifting des visages. Voilà. Yango za contrat na prévoir bino que nous sommes déjà gratuit et puis bon futanga sumbongo na salisi, abo futinga mbongo poza partenariat na compte ya publicité. Voilà. Donc agence moko et clinique de beauté moko va contacter nga pour basala nga lifting. Voilà, clinique de beauté va contacter pour basala lifting. OK, ye mogope azali d'accord à sepeli nango à salisa ba makambo ebele. Je ne suis pas en train de condamner nazali ko beta ba masolo kaka. OK, alors madame réfère hein alobi wana kombo na ye Yasika extrême sous toza kotala ezali lingi munoko na ye ekoma neti ya Kevin actuel mobile na ye bakokende ti na ti est-ce que aza mobile na ye ya destiné. OK, toza na ka ya Mervin oyo mobile achaki tatouage ya mwana oyo Mervin azalaki na ye na maboko à l'époque achi tatouage une façon ya ko justifier bolingo na ye hein envers Mervin. Lelo yo Mervin azali lisusu na esengo te ke mwana wana abenga le monsieur papa par rapport ya o va vivre depuis son arrivée. Vous comprenez? Alors si vous Marian Toumba après Kevin soka zui mobali mususu est-ce que a modifier forme munoko parce que bon donc ça va symboliser munoko na ndenge kokoma donc il symboliser amour na envers Kevin oyo bon soit comme na mbali mususu veut dire bazali susu na Kevin te. Vous comprenez? Donc nyoso ezali po bo réfléchir un peu hein par rapport à makambo bolingo esalisa kabiso mais et compliquera pe ba bolingo na biso misusu ya futur quoi. Et puis je suis d'accord.
Après bako injecter nga moda mna mbebo na ngamno kona foko mabuluko ya Kevin na ngamno Kevin na fan nango. Voilà, madame réfère, ok? Magambo, est-ce que vous allez na menu? Il y a, magambo, donc veut dire, invitez-les pour se renseigner. Et puis, on a bendi sa mazolo ndambo. Ya, nous avons un boy, produit chimique, anesthésie tout le temps. Pour nous autres, on a fait un peu prochainement, on a fait un peu oh, na sali musana kusana muki. Chez moi là, rien d'original na lingité, na linkana comme moi popi refaire. Bana le benga madame refaire. Madame refaire, faut benga bongo. Pour nous bandi la kaka. Voilà, madame réfère les lots, bon, invité aux arrêts parce que kanye na noté, c'est-à-dire kanye pour à qui ne correspond à invitation na Arolala ou bien Arolala te, on ezali continuité, il y a épisode, on a beaucoup découvrir détails, kanye wapi, kanye na boutique, na journée, on ezali point moro positif. Parce que ceux qui ont kangabatu nabutu et agent ya l'état bon et favoriser miyibi misusu bato basala makambo ya mabe bango pe basala makambo na bango et ozala mwa pasi bato ba comprendre que oyo bazali ya bato ya l'état te omoni wana ezali point moko ya positif par rapport ya situation oyo, ok? Voilà, deux invitations. Première invitation, c'était quand? Le 11, je crois. Il fallait se présenter, bon, le 12 ou je ne sais pas quoi. Le 12 septembre, première invitation. Deuxième invitation, il fallait se présenter le 17. Le 17 septembre, ok? Capitaine Sele, Moutou Azaliko invité, na parquet ya Gombe en face ya centre Nganda, ok? Alors Maria akendekite lelo yo bamemi kuna na makasi motif ya invitation ezali pona renseignement eloko oyo l'état ekoki esala ezali kokoma na niveau oyo tango mutu donc bazali na assez d'évidence que mutu asali mbeba o comprendre makambo oyo bozali ko donc veut dire makambo l'état eza ko déplorer ezali déjà considéré mbeba wana wana ndenge nga nazomonela dossier oyo, ok? C'est-à-dire ezali déjà eza déjà crime, o comprendre, c'est-à-dire l'état comme na assez d'évidence que bon en tout cas à gagner l'état T. Ok, c'est-à-dire baza déjà la moindre ba détail oyo plainte ezala te mais baza na ba évidence que au commettre crime na comportement na yo bon donc ezali crime boye. On comprend ba passer beaucoup de temps na administration na renseignement na nini tout ça tant au commis na niveau oyo, c'est-à-dire que dossier ezali déjà dossier moko boye vraiment bon, justifié, quoi, bien justifié, tout ça, et voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, point positif, Bakangi Namoi, c'est-à-dire, bon, et les gens peuvent constater ce qui se passe, les gens peuvent les accompagner quand c'est possible. Et surtout que, bon, on a été sur le transport, ou bien le transport, je ne sais pas. Et voilà, mais au moins, bon, voilà, donc, Moutouarozala beaucoup plus à l'aise, ok? Bon, à l'aise demain, voilà, donc, et qu'on favorise, toi ma bête, on peut se faire passer comme agent à l'État pour na osala ba makamu ya mabe, ok? Alors, pourquoi bakangie na aéroport T? Bon, je crois ezali parce que na temps wana tango akotaki Congo peut-être mandat d'arrêt ezalaki nanu te, ok? Bon, je crois, je ne maîtrise pas la justice, je crois que mandat d'arrêt ezalaki nanu te,
bon yango bakangaki na aéroport et puis quelque temps et s'écoulé et puis bon établir mandat d'arrêt bakomi kolukisa ye et bakei kokanga ye na boutique na moi. Donc nga na apprécier le fait que ça na moi na lobi te na apprécier ndenge bakangi, OK. Population et déplorer nini, population et déplorer façon ndenge bakangeli makolo ngulu bon na tolo eloko ezalaki te na kati, OK. Wana ezali ba détail bato mosusu ba constater bana oyo misusu batambola na bango bongo na okota ba terrain wana trop te, OK. Mais côté ya makolo azalaki makolo ngulu, OK. Ekoki ezala ke akomaki ko gaspiller beaucoup de temps ya koluka basapatu banini tout ça, alors bakei na ye bongo, OK. Bato ntango baza ebele surtout que moto yango mpe vrai chéri, hein. Donc bato mpe bake kokanga ye bana mibali, donc bakozala na mwa comprendre. Donc moi tendance wana te ya komaltraiter ekozala pena te omoni. Donc c'est un peu ça kotambola makolo ngulu bon bato mosusu bamona ngo neti bahimilie ye, OK. Bon nakoteli l'état te mais nalobi kaka ke ça peut être mpona koéviter kogaspiller trop de temps parce que bato mingi ntango boke kokanga ye boyebi te soki défense nini aza nango, alors so bopasser beaucoup de temps bon ça peut mal tourner omoni. Totala yango kaka te ke baza kohimilie ou quoi ou nini, bon tokotala mpe na ndenge facteur temps so bapasser trop de temps wana bon bato na ye mpe bakoki baya basali ba intervention moko boye bon dossier escalé, donc ekomi beaucoup plus grave que nécessaire, OK. Alors tiktokers nini oyo ako koma associé avec dossier oyo makambo na bango toyebi ebandaki dossier oyo ya nani ya nganga oyo akende kotubela epa walesa, OK. Ebandaki Maria nani wana chacha d'or bon ekomi gemima moto aza derrière, OK. Oyo sikoyo bato auti kozala na bango baproblème récemment walesa na Israël, bon toyebi te soki ezali par rapport ya oyo lobamaki concernant ces deux dossiers là ou bien ezali bon par rapport à ba dossier wana bamakambo Israël a soulignaki l'état pe monique oui fiango bon voilà fiango aza ko détruire jeunesse omoni. Alors to solo la na enan to se renseigner ko se renseigner wana ninga na moni yango moi bien te parce que bon voilà pourquoi Maria, OK. Beaucoup se renseigner peut pas mutu mususu, donc ça peut encourager mutu à négliger invitation balinga ba se renseigner, OK. Makamong balinga se renseigner ba websanga so na ke kuna bon ba koluka mutu mususu à peu près netinga bon ba se renseigner na bango pa na ye, vous comprenez. Donc ça peut pousser quelqu'un à négliger na vite que Maria a négligé qui azalaki à l'extérieur ya mboka et bon na information oyo to landaki atindaki avocat na ye mais basepelaki bamona ye moko en personne bapesaki quelques jours et bon deuxième fois pe à se présenter te ekomi esika oyo tokomi lelo oyo, OK. Alors pourquoi akendeki ko se présenter te parce que invitation ekomelaki ni na ndaku ni na boutique a monaki yango mpe na réseaux sociaux, OK. Bon kotinda avocat siko otindaki avocat pourquoi donc voilà. Alors eloko ya positif na procédure ya arrestation ezali tant oyo likamongo esalemi na moi et na boutique ezalaki na ndaku te, OK. Voilà. Alors motif ya invitation pona ba renseignement oyo ekokoma na connaissance na ye soki akei kuna,
Omoni, nani a invité Capitaine Sélé. OK? Donc, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir vous présenter à mon office 6 Palais de la Justice, 6 Palais de la Justice, place de l'Indépendance dans la commune de La Gombe. C'est mardi 17 septembre 2024 à 12 heures précises. Muni de toutes vos pièces d'identité et de la présente invitation pour des renseignements dont il vous sera donné connaissance. OK? Ceux qui allient, par exemple, infraction routière, oyebi. OK? Oyebi, procédure, comment ça se passe. On a le bango, peut-être en fonction de Magamopoto. Oyebi, ko commettre infraction, soit la télémisakio, soit la caméra, et filmaki, bon, on a conscient que, voilà, ou bien l'exact vitesse, ou bien nini, tout ça, ou l'exact vitesse fréquemment, sur les gamaboué commis, bon, ils allaient tout à fait normal, ok, vous allez na date na yo, ya okende se présenter na cour, ou bien au fouti amende, bon, ok, na procédure ndenge ezalaka. O sikoyo, bon, ils allaient invitation pour na renseignement, baoyebisa yo soki okei. Donc voilà, nazo soki savait que point O na lobaki ya donc il faut nde ngana moneli, il faut nde ba renforcer administration comme ça donc tant bo komi na niveau ya ko kanga muntu invitation ko tout so eza ya grave donc bo kemba la moko na procédure ya ko kanga la personne omoni parce que bon invitation tam sou mutango azuité on comprend ou bien à se déplacer ou bien je ne sais pas quoi. OK, donc bon boleki mala bolega peka na procédure ya ko kanga ye omoni donc so eza grave bon bokangie kaka on comprend mais pour na ko kanga il faut ekoma penda na étape que bozwaki assez de temps ya ko se renseigner pour na kozala convaincu que motif wana oyo bozali kolukela la personne ezali déjà crime comme ça donc bato baobanda ovivre na bapanique te bacasse tête te donc oza libre ok soki il faut bakanga yo bayeka bakangi yo on comprend bon soki invitation voilà invitation bon il faut ekomelaka vraiment la personne omoni na kati ya invitation bon plainte eza te ok on sous-entend que bon wale saza derrière te on sous-entend aussi pe que nani oyo Israël pas à derrière te ok alors on tomona directement l'état c'est-à-dire l'état bon par rapport à buzz ou à salaki l'état etieye misu ok bon invité alors il fallait que ba énumérer ba problème où l'état est déploré par rapport à conduite na réseaux sociaux comme ça aza na idée et cause à la sécurité omoni elo moga o ngana déplorer na procédure oyo yango wana na invitation yango wana ok makolongulu bon je ne pense pas que l'intention ezalaki ya kohumilier ça tout est possible mais ok ça la plus parce que bako passer toute la journée te pour na okangaka mutu moko donc c'est un peu ça alors ebandeli na landelaki pena dossier oyo te na niveau oyo ekomi nga pe na chemisu et la suite bon toko banda ko kopesa bino ka ndenge ezalaka ok eloko mosusu ezali peut-être ba invitation oyo ezalaka accessible par mutu nyonso na niveau ya palais de justice kuna ok na ndenge poto mambo ebele esalemaka na internet omoni mutu tel aza invité bon donc voilà ezali pe sur internet mais na poto siko po badiffuser likambo il faut ekoma pena ya mwa level moko boye omoni ntango ekomi na level wana te bon ekomaka pena
accessible par tout le monde. Ok, donc c'est un peu ça. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup, je vous love. Je dis numéro nanga yango wana pona mutu nyonso oyo ana problème technique ya réseaux sociaux et bon aza pe na mbongo ya kofuta soko oluka camarade kaka soki botalaka nga et puis olingi pe tobanda kosolola gratuit kaka boye non nga na neti bafali neti bawata bafere mais numéro na nga sikoyo nde eza public. Alors yo il faut prouver ngai ke oza mutu malonga oza important ozobakisela nga un plus financièrement na vie na nga parce que donc toza ba célébrité eza façon ya koluka mbongo. On comprend? Ouais, transaction wana ya liboso nde sikoyo ekolakisa considération. Ok, donc so olingi kaka tosololaka te loboza mutu na nga yakala avant ba 2022 ça va na normal kaka boye te option eza te et soko meki mpe omona mpena ke non donc tokóma na niveau osolola te tocommunique kaka na comprendre ke projet no eza yango ya malonga te ou bien oza no na mbongo te ou bien makambo olingi osala ozo comprendre te tosuki mpe kaka wana